Bonjour, bonsoir, ezanga lisusu qui est CDB. J'espère que toza biso nyonso bien. Bisika nyonso kutameli nzambe azobatela mpe nzambe abateli moko na biso. Lelo na ye lisusu na te mosusu nazwi ya mama na biso awa kaka na Allemagne po eza na batu balingi mpe teke naloba bakombo na bango balingi ke bazala anonyme na oyo akolobaka ete na pose question mais alingi teke naloba kombo na ye problème peut exalter, eza peut très bien, mais nyonso ezali ke po tozo tonga po tosungana entre biso na biso. Oui, mama na biso awa na Allemagne a posé nga ba question na ye. Liboso na mama nzambe apambola yo ya mingi na libota na yo. Pona ba question otindeli ngai, eza ba question moko très important. Mama na biso wa poser nga question. Ye atindeli nga ba question eza mo ebele na omeya ko répondre pona komia mo na papier pona bosa na tie. Eza mo ba question mingi. Oya atuninga mama na biso aza na maladie ya diabète. Abelaka diabète. Liboso atuniki elobi boye. Ye liboso tangu bazwaki ye azali na problème ya diabète, bapesaki diagnose ya diabète, ezalaki ya makasi. Abandaki kobeta batonga, abandaki komela bakisi. Chaque fois, abandaki il faut sala ba traitement ndenge sengele. Nebike tondo sola mingi na mama na téléphone kala déjà, mais ekomaki na star moko boye akenda pa docteur ayebisi ke sucre na ye ezongi normal. Sucre na ye ezongi normal, donc batonga oya bande kobeta. Poye azali penza na programme complet. Azali na batonga pe azali na bakise ba comprimé andomela. Docteur ayebisi ke sucre na ye ezongi normal. Donc ezali susu nécessaire te ke abanda susu kobeta batonga. Atika kobeta batonga, mais bande qu'on continue na comprimé. Asala fois la 2 ans nango selon maman, asala ka 2 ans kaka si mabando mela si ba comprimé type na depre 2 ans fois ayako tika pe na ba comprimé donc azali susu na eloko te. Ando me susu eloko te to ba donc sucre na ye ekomaki normal. Donc engo laksake ezali tant o nde na lobaki na vidéo euto leka ya mama ti a poser question soki diabète silaka. Donc ya yesu ko ya mama a poser question o nazo lobela sikoyo diabète na ye ezali na temps ya rémission phase ni lobaki temps ya kopema ekende kopema sikoye atuni ngai boye alobi est-ce que nasalaki erreur na modèle na nga kolia na modèle na nga ko vivre auto eloko nini donc après quelques bazan babane après ba quelques bambula faire la 3 auto 4 ans après sucre et ya kilisusu. Donc diabète nto bake oyo ndeti esilaki mais ezongi. Yona vidéo passé na lobaki ke diabète esilaka te. Eko sala pause ezuye bata. Epemi pe donc ozongi na état normal ya suki ya donc état ya muntu oyo azana problème ya sucre te. Ya diabète te. Mais mukoloka kosala keke na style na oyo na modèle na ko vivre ekozonga. Mama ezaka te ke tamususu erreur osalaki esa ekoza pe ke automatique ponso to na biso eza donc très compliqué ekoza pe ke yango mokaka ezongaki mais ekoza pe ke na modèle bande ko vivre donc bande su ko respecter te ndenge ozalaki ko respecter kala yango ke monike diabète ezongaki. Siko diabète ezongaki mama amela kaka siko ba comprimé mais Dieu merci ezongi susu makasi ndenge ezalaki ya kala po kala azalaki dans un programme complet thérapie babengo intensif mais siko azalaka na comprimé azomela yango pe mama soko changer kaka style donc eloko eza nécessaire po mama on azoloba a poser ba question aza na diabète numéro D type D babengaka yango aza nango mais soko o changer modèle na yo ya kolia mama modèle na ko vivre e ba comprimé wana ozomela docteur yesu pe tika na yo okepe su pa docteur asali o contrôle biso ke o mama sucre na yo ezongi susu normal okofanda pe tamulai lisusu mama okofanda tamulai susu ke ozomela comprimé te ozape donc ondenge oza normal ondenge oza normal diabète eza te
eza possible mais ezosenga ndenge loba na video passé eutoleka discipline mpe kozwa décision ke sikoyo nali namema vi nanga boye modele nanga kolia okuvivre ntango leo oza na problème ya complication te oza na complication ata mokie te po moni na mutu soki o diabete mutu aza na diabete soki ozo respecter traitement te donc thérapie ozo respecter yango te ozo respecter nini na kovivre te diabete eyaka na maladi susu ebele ebotaka travers ya diabete mais soki oza na discipline oza nango te yango wana esengaka na diabete discipline ya kovivre esenga discipline ya kovivre ovivre notambula oza na problème toza na complication moko te mpo nde nalobi ke diabete eyaka so na bacomplication mosusu mais soki odeside ke ozwa style mosusu modele mosusu ya kovivre ovivre tambula oza na complication te oza na problème te omona mpe ke diabete mpe susu ekei nde nalobi ke ya comprime omelaka omela ngo mpe lisusu to mo otiki yango mais koza mpe ke elisusu makasi na batonga mpe mutando kobeta zongeli comprime susu donc na traitement nyonso ezongi susu complet ya intensif donc ezo dépend de chaque fois na modèle ya mutu ndenge ozovivre mpe mama alobi ke eza mpe ke mpona mutu soko abeli diabete donc nakomi bakestion mosusu na papier awa mpona tangaka na mpona répondre quand même bakestion nyonso oyo mama atindeli ngai mama alobi susu boye ke na mutu aza na diabete eza babiloko mosusu ya kolia baza na droit ya kolia yango te yoka mama eza boye na mutu aza na diabete biso tolobaka prohibition eza te okokama prohibition eza te donc tolia nyonso tomela nyonso eza ndenge wana te mais tolakisaka bato bayeba biloko nini oyo ngai nakoki kolia ekumatanga sukali makasi oyo ngai nakoki koevite kolia donc yo moko mutu na kati na yo il faut ozwa décision kobi par exemple koka matya sukali makasi eza mpe na sukali mingi donc babiloko na biso oyo baji tomelaka donc yango wana sikoyo tolakisaka bato mutu ayeba ndeti na kota baji na bakota bafruit na kota babiloko na biso toliaka banini baspaghetti banini baloso bamapa donc mutu oyeba na bamidele ya mapa nzambe so apesi biso ta na koloba mpe susu na question ya bamapa na biso nde toliaka omo tolakisaka bato ke mutu ayeba biloko nini eza na sucre ya makasi oyo ematya sukali makasi mpe biloko nini ematya sukali to bake malembe ematya sukali makasi te yango nde biloko mpe nini oyo mutu akoki kolia oyo ekomatya mpe sukali te par exemple balegime mpe mama alobi susu ke litungulu matungulu ndenge ke ematyaka sukali nani apesaki information wana ke matungulu ematya sukali nana yo pete natangi yo pete matungulu ekomatya sukali te yango yake matungulu ematya sukali te po matungulu eza na hydrate de carbone te babiloko oyo ematya biso sukali eza na hydrate de carbone donc oyo tobengi awa na allemagne kohlenhydrate babiloko wana yango nde mutu ematyaka biso sukali na nzoto oyo eza na kohlenhydrate te oyo eza na hydrate de carbone te ematya sukali na nzoto te mama lamba baba biloko tia matungulu apasa mama tuni lisusu alobi ke miliki mpo ya bande kobanga kala komela miliki eske eza na miliki spéciale mpona bata diabete mpo miliki oyo ematya sukali yango mama tuni miliki mama miliki eza na sukali oyo tobengaka lactose miliki eza na sukali mais sukali oyo eza na miliki eza te sukali oyo mutu akoloba ke ekomatya sucre soki ndenge na makila soki ndenge na makila ndenge wana te mais problème ya miliki ezali ke fete mafuta eza na miliki
Pour na paquet à miliki to somba ya 1 litre. Donc il y a option somba normal ya 3,5%. Et ngola que 100 millilitres ya miliki wana ya onde zali na 3,5% ya miliki. Siko calculer ngo sikoyo 1 litre ezali to bado eza 10 fois 100 wana sikoyo 3,5 zongo sikoyo fois 10 ekopesa yo quantité ya mafuta oyo eza na miliki. Ezebele siko problème mafuta ezali nini na mutu oza na diabete. Problème mafuta ezali nini soko ozolia biloko mingi eza na fat nde tobenga na Dutch awa eza mafuta mingi nzoto na ezoya ezobakisama. Donc nzoto nende ezobakisama donc ozoko préjudiquer pancréas na yo et produit susu insuline mingi te. Sukari na yo ozoya munene donc ezobakisa pe soko bande kozwa liboso ko beta ta musu bando liboso yeke na ba comprimé onome yaka ba comprimé pamba na ndenge ozolia biloko ya mafuta mingi ndeti na miliki ozomela miliki mingi eza mafuta mingi. Donc omona ke okoma na etanke okomi kobeta batonga pona nini sukari na ezomata mais miliki eza conseillé po eza na vitamine D eza na calcium eza bien pona mikuwa na biso eza conseillable ke par jour komela ta mosusu kopo moko ya miliki so komela miliki te ta mosusu ole yaou otoye ole ba nini ba fromage to benga ba keze donc eloko moko ke eza ba salongo na à travers ya miliki mais litre miliki te par jour ezebele kopo moko okomela mon dia lobi ke sukali ya miliki ekomatsa eza na miliki lactose ekomatsa sukali me ya mingi to comparer otende tina bana jus to soki to le loso to soki to le kwanga ti nde mwana ti pourquoi pe matsa sukali za kole hydrate de carbone mon mususu pe komiki oui a commencé sunde ya lobi ke matungulu babiloko nini ya kolia o to kolia te donc na répondre pe question no déjà na miliki pe on a uto ko expliquer na makambo alotu susu ya soso est-ce que misuni nini mutokoki kolia musuni to kolia te poi selo yende nga lobi ke ondege bayebise ke soso e matsaka pe sucre eza na sucre e matsa sukali. Soso problème pe ezali susu ya soso ezali mafuta eza ba partie ya soso oto kolia eza mafuta mingi te ndeti kota tolo eza mafuta mingi te. Problème eza wana na soso kaka te na ba misuni oyo eza na graisse mingi eza mafuta mingi nde na utolo bake mafuta ntango ozolia yango ezobakisa susu nzoto pesi etano ya sukali ezokoma susu na pilleur na eta moko ezokena eta moko bien te. Ya wana pona mutu surtout pona mutu oyo déjà aza na problème ya sucre eza aconseignable ke obakisa bakilo te eza aconseignable ke malamu kutu o diminuer bakilo donc o diminuer bakilo oza nango po opesa susu pancréas na yo epema et produire susu insuline o eza nécessaire. Bon, ya on siko soso tala sikoyo soso surtout soso to lami soso makasi soso neza mafuta mingi donc to soso to tia soso na mwamba e comme soso mafuta mingi soso donc to lamba on soso to kalinga so ndeni to tia na mafuta ni soso donc zoko mafuta ya ona ke okomona ke bako yebso ta mosusu na bato baza na problème ya sucre o baza na problème ya diabète basala bakour bagenda kosala bakour na bakour wana baolakisa so peke biloko nini okokolia ndeti na misuni parti ya misuni nini ndeti na basoso bakonseille mingi okende na koto oyo eza mafuta te oyebi ke eza mafuta te sikoyo biso bafrika tolinga biloko eza na mafuta mwa moke musuni oyo toyebi ke eza na mwa mafuta mwa moke sikoyo aba oyebi so ke oyo eza kota mafuta yango te sikoyo lia oyo musuni eza ke eza na mafuta te po eza bien te ke nzoto ebakisama malamu ke dimine yango ke so to contrôler kolia na biso
babiloko eza mafuta mingi tona mafuta mingi eza nécessaire pe nteke tolia d'accord to na posa mafuta na nzoto mais faut toyeba mafuta nini pe quantité nini ya mafuta po tolia totia na nzoto na biso. Mama Nzambe apambola mingi video oyo na mutu nyonso oza video oyo partage ko bombaka mpona yo te po tosunga na mutu oyo ayebi te tosunga po toevite malade de diabète pe na mutu oyo aza na problème ya diabète mpona kosunga susu améliorer abongisa situation ya diabète aza nango. Nzambe apambola libota mingi na oyo nyonso wana question kohésite te komela ngai na to na YouTube na chaîne na ngai ya YouTube otope otinda na WhatsApp na orépondre. Nzambe apambola lisusu ya mingi pe libota na lisusu mama Nzambe apambola ya mingi. Merci qui est CDB.